Voilà, bonjour Bandeko Balandi. Mbote na bino bokolanda biso na Congo Kimia TV. En tout cas, lelo toyeli bino lisolo oyo ba réalité moko eleki na Londres. Mboka ya ndeko na ngai place avandaka na kombo ya Carlos Ngoyi, footballeur na Londres. Venanga Alvaro Mwanza na Leicester. Voilà. DJ Elon Star. Voilà. Bambote belé pa ya Sami Samuele. Papa na Obama. Alors toza awa na 3www.congokimiatv.com. Alors les solo moko oyo eza na Londres et ou tous les canaux Londres concernant maman moko, en fait couple. Voilà, couple wana bazali couple moko bayebana mingi na Londres. Alors na otanga kombote pona ko préserver dignité na bango pe bo moto na bango. Alors sans plus tarder, les solos ils sont à Londres. Ndeko na ngai esali pasi makasi. Donc ndeko na biso moko ya mwasi abala mobali na ye, ça fait 25 ans baza ensemble. Excusez-moi, 25 ans baza ensemble. 25 ans de mariage et 4 bana ensemble. 25 ans de mariage, 4 bana ensemble. Pasteur Riki Muzembo El Manitou, Masola Boende yango foko tchara na ba prière. Pasteur Aigle Manhattan, Masolo Nde Abou yango foko tchara na prière. Alors, et ça n'est vraiment pas si Nabiso ba papa. Comment tu peux se comporter boye 25 ans de mariage pour la likambu moko et ça là qui bobé bana. Alors en tout cas boza la peine escucher na émission na biso tozo benga bosolo na poto. Voilà, bosolo na poto eye poto lo baga bosolo. Aujourd'hui moi ça batu obalié oene na poto bosali 25 ans ya libala pour le logo monga moke elinge bébé sa couple na bino na Londres. Alors ce n'est pas possible. Alors bambo te belé pa ya venanga Arsène Botango yoka bien mobali ya maman Mireille émission oyo ezali émission ba couple ceux qui osali na couple te kotia commentaire te parce que eza émission ba couple ceux qui peut dans comme na couple te nzamba kosunga yo okokoma kaka en couple. L'homme du peuple Stefano na Turquie ce qu'on a besoin ba makambe belé au contacter Stefano l'homme du peuple na Facebook na ye akokoka kotambusa bino na mboka ya Istanbul. Na Londres famille wana na otanga kombote poto bomba ba fetaka na bango parce que ça les solo et outi Londres ezo basé na ba fête oyo. Alors na ba fête oyo écoutez biso na ba confinement, écoutez biso na ba COVID-19. En tout cas, c'était pas vraiment facile pour les couples. C'était pas aussi facile pour les mariés oyo bazali abimaka trop azonga rapene lokote surtout ba papa également ba maman parce que ba maman pe basala rapé ba cop business ko somba bilamba na ba Turquie Chine ko ya koteka na poto ou ko kende Afrique ko somba mbisa uka ba Carolite na ba biloga mike ko ya koteka na poto pona ko sala rentabilité na budget na bango na ndenga poto na poto to futaka bandako cher boyebi to futaka ba assurance cher boyebi ba salaire na bamboka mususu ezalaka vraiment mingi te donc yango pona ko
kokanga ba trou oyo esalaka ke mutu na fin du mois akoka kozanga so eloko te yango esengaka mutu nyonso azali na posa ya kosala business. Quand on parle de business, de vrai business et non de business où ezali ke lobby ekoki komema yo na tol. Ça c'est l'histoire, ça concerne les communautés africaines, précisément congolais de RDC Kinshasa. Alors papa wana na couple na ye bavandi 25 ans baboti 4 bana. Bafetaka ba Noël na bango malamu, bafetaka ba bonane na bango malamu. Mais eloko passe ezali mama alingi atika bana na ye po akende ko fete na bana mususu. Est-ce que maman abota bana mususu en dehors ya libala na ye 25 ans ya libala na mobali na ye bokoyoka ngo awa. Mama azana 4 bana mobali na ye se printemps ki ye mutu abanda mama wana ye pe mutu abala ye na famille na bango mama ngazana bana te. Azalaka na bana te avant abala ye. Mais subitement 25 ans après na Noël oyo il y a 2020 mama azo senga akinde ko fete libanda na bana misusu. Borotu nanga est-ce que bana ngo ya mama wana ou mama azui mobali ou mama azui copain. Ngana bino toyoka ngo awa parce que tout est écrit ici. On ne peut pas se tromper. Antonio Bambote Belé yangwana Mavakala et puis la PCV Bambote Belé pa ya Yemoko Chimène Kiala Chantal Ibola Linda de Souza. Voilà. Trésor Fakana, Trésor Ngando, Hakim Prince et Lausanne, Pietro Mobiala. En tout cas, Boyo Kalisolo Oyo et ça lui vraiment passe. Mama wana alingi na bonne année oyo Noël oyo ba fêtaka en famille oyo ya fêté 25 ans en famille na ye na famille na ye mais il y a 26e année alingi ke no fêté ngo libanda na bana mususu bana ngo ya nani est-ce que bana ngo ya mama ngo abotaka na kuzu bana ngo akekota libala bana ngo baza ya ndeko ne ya mwasi bana ngo bakobeng bana ngo baza ya nani bandeko to marché les motés na pesi ba mbote belé pa ya Bena Prems mama na Jaden na pesi le roi Louis ba mbote belé mon fils Kimia Chloé ba mbote belé na pesi pe yaya na bango ba mbote belé na kombo ya Gracia Gabriela Tony Makamu Triple X yoka bien mama wana alamuki na tongo ayebisi mobali na ye ki abimi tongo oyo ya le 24 mama bongisi bana bien alesi bango pe amelesi bango miliki na tongo na midi abongisi pe biloko na ye ki o bakolia na midi papa ako continuer suite ya biloko wana kolesa bana ndenge ezaka na poto to partager ba tâche mon papa sukuli basani mon mama sukuli basani on a lobi bien soki bozana bana ya mike soki bozana bana ya mikolo te papa azawa na pona kosunga mama po 4 bana c'est pas facile la ba femme seule ndenge basufaka donc tango zana mobali linga ozala na ye bien po ezaka mbongo te moto gardera libala ezaka mbongo te moto sala ki beaucoup mal loin ezaka ka bomengo te ezaka ba bien matériel te ezali juste ba petit geste na présence à papa na ndako pour éducation bana toujours mona bana msusu éducation na bango eza vraiment malamu te pour papa zate ou bien maman zate bon to fingité tout ça ko loba po ba ona ba tomber na place on a te ba sala erreur te oyo bande comme msusu bazali
basalaka erreur. Mama alamuki na tongo amelisi bana miliki abongisi bango biloko ya midi abongisi bango biloko ya butu. Mama bimi abimi ya jour le 24 na tong na ba 11h mama bimi na Londres abimi kobima mama bimaki ti le 25 le 26 mama zongati mama ke wapi mais abande koloba na papa na bana ki ngai na okende ko fete libanda na bana msusu vis-à-vis papa na bana alobi pourquoi je le baboui tout ça na poto c'est comme ça bon bana ba fete nan cette fois-ci pour fêter binomoko ngana ke na fêter pourquoi maman linga sala bongo ou pourquoi maman asala ki bongo est-ce que papa bande ko sala pe bongo est-ce que le 25 ils sera censé vous à la famille est-ce que maman pas ko senga pas fêter libanda bino ba de bolanda ngai bo solo na poto to continuer les solo oyo mukolo mosusu maman fêter ki wapi jour ya bonne année azonga kindaku ou bien esuka kindingini 3w congokimiatv.com tosuki awa na bosolo na poto deuxième version eroya suite nango bokoyeba maman azongaki ou bien continuer ki bonne année na ye libanda. Merci beaucoup nzaba pambola bino merci. Vous avez Congo Kimia, comment vous appelez la Kimia? Congo Kimia. Tout balingara biso balingara wonya musique maison mère balanda congokimiatv.com. En tout cas partout dans le monde Congo Kimia TV yangoyo et na makambo sika ba image sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo Kimia 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 na Congo Kimia. Congo Kimia.